Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com Avec Congo Dialogue. Congo Solo là Makambo danger dit Kitoko Congo Dialogue. Bien-aimé Shalom, quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé le Seigneur, Toye, Pambate, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Bien-aimé, Naekoyo qui sabino témoignage. Témoignage, mo ya frère Nabiso Moko. Asalaki et pas ya frère Alimia. Bien-aimé na Zumwandambu pona ko yoki sabino. Bien-aimé dans le Seigneur na mokili oyo tozaba lekinzela. Bien-aimé sokoza na Yesu te okokufa liwa ya Satana. Bien-aimé na préféré okufa liwa ya Yesu pambate. Bien-aimé liwa ya Yesu nzamba yebi mukolo yo kokufa ya mukolo pe kozwa molimo na yo pe okei na repos. Mais sokoza mosika na Yesu bien-aimé okokufa liwa nzambe te okokufa liwa Satana. Alors liwa ya Satana eza so Satana zwi mikolo na yo. Donc c'est que mikolo no onzamba pese que nanu ekokite yo kufi liwa Satana do molimo na yo ekotelengana. Bien-aimé témoignage oyo epesi passe epesi mawaboko yo ka témoignage oyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Déjà dans le soko ça fanatique ya ba musicien mon frère ma sœur donc aux an adresse mo ya bienté. Wa ndenge ozota langai donc aux an adresse à bientôt ko finga nga pamba nzamba ko beta yo. Voilà, aza bato ba fanatique ya le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Surtout ba fanatique à batute. Bien-aimé tu ko tcholate mais tu ko ba vérité. Bien-aimé dans monde des ténèbres bien-aimé bato ba sala la diable bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Donc ceux qui a signé contrat na ye, ceux qui ta na ye a kokufe koki oyo diable alobaki na ye, pour akende ko sale la suko diable, bien aimé a koki même kote kaliwa na ye. Donc a koki ko lekisa mutu na place na ye mutu aleki ya tikali na ye. Et ça fait na bato belé bien aimé asa ko bela, maladi wana zu a transmettre na mutu ya biki. Donc bien aimé soko za na Yesu te baliwa mingi batu bakufa eza yalaki tana yote yalaki mutu moko fala kufa zwi liwa na ya pesi yo kufi ya tikali ne ko rinia ko na mokili basala ka ndengwa na pamba te liwa neza nzambe te zande ya Satan. Alors azwi liwa na pesi mona a pesi mona mona moko to na mutu moko kufi ya tikali ko vivre. Pourquoi na lobi yango bien-aimé beaucoup mona ndiko moko ko témoigner boyo ka témoignage au bien bien-aimé na ndeko yo ki sebino témoignage boyo ka ndenge papa Wemba alinga ki ndeko akufa na place na ye. Menza masali ndeko grâce ndeko akufa ki te papa ma ye moko nde akufa ki. Bien-aimé dans le Seigneur mukiri oyo. Le banta mezo ba racheter les temps car les jours sont mauvais. Bato mite mama be bazé belé. Yom to lingara milieu, olingi milieu, hein? Milieu za mabe ndeko. Milieu za mabe bing ba kufa liwana bangote. De lokwa liwa tanza bapese lokwa ekoka kite akufa liwa Satana bina makomaka kotelingana na mokili mingi obolandaka ba milliona bolandaka ba musicien bolandaka ba politicien bolandaka ba faux pasteur ba koteka bino na place akufa teki yo kufi bien-aimé pamba te azo sala nde Satana to ka témoignage yo bien-aimé to yoka yango après to zonga to partager ta verset moko na kombo na Jésus Christ. Yoka témoignage très bien. Yom to linga ko lia pa batu. Yom to linga ko lala pa batu. Yom to linga ko mata mituka batu. Yom to linga ko lata bilamba batu. Landa témoignage yo. Jusqu'au de 2006, 7, 2016, quand on est sur Facebook, Muninga Moko, tout le monde a kala, mais tout le monde na bon terme. Voilà. Muninga wana na Facebook na moni na masto to kabona bien wana de 2007 ti 2016 donc na fréquente rapé sur Château Rouge te yo mo longwa na yo ndeko lobi ta moni ba boka ba motuka na yo et puis osali formation no tiki na yo mo volontairement mutu pas pour ça que te frère Alimia omoni oyo nzamba simba okita omata un jour ozo na lignée oyo za destin na yo voilà na
kima meka na ba Facebook yango bana na biso photo e ba camarade ni yazo tambula na ye. Voilà. Oye beta oyeba mon frère parce que ba makamna spona nda pe omela diamba. Ba diamba bon diamba na ngeza la kite ya ndenge ba bamela na balabala yanga ki discret ko sombi mingi o gère ka mo malembe na ndaku. Sikoyo ekoma kike master wana na tindelier frère Alimia message au sikoyo tant likambo ko ekwele na ngai na lobaka na benga étape tout bas à la témoin moi si na ngai yo za témoin déjà numéro 1 d'accord sikoyo na benga camarade na moko boye na États-Unis Gerembaya papa la mwa zalaki leki ya Bobila Dawa OK bon nathan kombo pas aux États-Unis avant moninga moko discret vi na vraiment en tout cas même les États-Unis ils avaient na discret makasi voilà na yebisaki ye pas avec na ba vie de prière asambelaka sikoyo na yebisaki ye na yebisaki pe so master moko boye susu na Paris ye pas asambelaka na bengaki pe Belgique na signalaki pe sikoyo esalaki ke master na tant aussi contact na ye master na mbala moko les mêmes jours na Facebook a yembala moko osawa pi adresse nini alandanga 10 place na ovanda le master kala master boye ba ne kala bokabona ya kala après 2016 nga pe na changer ba vie na monde comme ça là d'accord sikoyo mon frère tant to komi na 2016 wana master wa mbala moko na ndako tant komi na ndako na monema master gentil to mona na kala bon comme na komi mo isolé pe nga moko na makambo na monaki na vie na utaki master na mbala moko ndeni to sololiwa na to melipe diamba na ndako na nga wana donc baloko ntingo mela peka diamba ka baloko ntingo mela diamba na tikaka après na milice jour wana OK donc makambo ndenge likaki c'était vraiment yango mon frère au mona mundele ndapa munene pavillon mais bat bayaka te bayebi makambo ebele parce que c'est des gens intelligents biso pe en Afrique les autres bato baza moi parce que intelligence pe baboma voilà ndenge kaka nalandaka bino mingi na frère Jeff Ifonge natalaki lisolo yo ngande nazoloba boezo ekolibere pe ngai effectivement au moins nzambe nanga oloba mwana nanga lobaka pe voilà on a sindeza we but pona bato mibale na ebisaka wana moko azaki ya milieu pena mais bazoka ndeti babanaliza ngo voilà mais ngasko onga na monaki eza trop fort esala ngai ebangisanga mokili oyo ce n'est pas de 2016 ti lelo na fréquentaka donc na continuation na vie na ngaka na bandaki na 2007 ti lelo voilà donc après et que président sous ma yele makasi na continuer ce qu'on vit na wana on a komaki na déjà voilà na 2016 wana muninga na tanto to ayaki na ndako to pe contact to komi pe to sungeli ndeti camarade muninga malamu to nazala quand même na baninga na koza pe radical poété na sebendani sko ba niveau château rouge depuis 2007 kaka na tikala ko maisute voilà tam so leki na car bon kotel mapena bo jamais siko mon frère master wana sko to sololi ndena alubina sko ndena zawa nazana bato yo babengaka bango babengaka na mokili ba grand prêtre mais na koloba kombo na suka ba grand prêtre wana sko ezalaki na mois de février ou mars 2016 abi grand prêtre ndeza wana grand prêtre moka koya tokozala na ye grand prêtre mokili mpe bayebi ye abi tokozala na ye banini tokende na présenter au pays toke wana na hippopotamus moko eza na porte de la Villette restaurant moko eza chez Bifalo soki hippopotamus eza wana mais on peut ça quand même comme la souka parce qu'il faut bato bayeba grand prêtre bato bayoka nanu histoire voilà sikoyo tokei tokomi tina Alimia likambo otinga nazoloba ngo parce que ngai efona lobango voilà ekozala bien mpona meme bana na ngai meme nini pe nzambe akosepela na ngai voilà parce que moi je suis un intellectuel na fréquenta mpe ba église na biso oyo omonaka ba Bethel ya poto awa na fréquenta nayebi bamikonzi wana nyonso oyo ya balosambo wana donc makambo nzambe nga nazoko na conception ya frère JF
Ok. Ça, je te cache pas. Naza na mwasi atendra ba église na bango wana, na pesa ke ba conseil malembe, mais nga na landaka logique ya po omoni mutu so omoni mingi ba kokosa opel souté. Toza pe ba nyamate quand même. Donc qu'est-ce qu'on a restaurant Hippopotamus? On a toyé, tout le monde iskoyo, grand prêtre en avandi wana, ba yaye belé à Paris na mona ki pe wana ba ki to même ba 8 personnes. Ba 9 personnes. Si biso toyé tant tout le monde table monene, biso to vandi na mupanzi. OK. Sikoyo grand prêtre alobi non, ouais moko libéré wana ki. Alobi oya to vanda place moko. Abengi ngai pena personnellement na master na ngani ba yebani bien. Voilà. Toye to vandi en face. Parce que ba commença ba commande bandi wana biloko kolia. Ngasko tellement na éducation te ya kolia ka libanda. Même temps na obima liboso ba kokeli baba na ndando bila masaka. Kolia pena même na quartier to zaki na so ba riche mais kolia pas bateau. Na souvenir te na lié pas ba voisin. Ti na collaboué. Siko mon frère, ngasko na commandé coca. Siko ba vietnam ba grand frère ngaso ba ki wana ba commander pe ba kuna bango ba biloko kolia tout ça là bani. Grand prêtre siko to vanda ne ta face a commander ndeti biloko ebele, a commander ba hamburger, a commander ba frites, a commander biloko ebele. Ye moko na ye moko. Commander ngape Pona ye moko kaka. Pona ye moko, mais ita zo commander nga na biso pe to ebite ngape na ebite ke biloko ye ebele o ya commander. Biloko ye ebele wana ba pesi pe biloko kolia wana ngape na zui koka na nga na verre nazo mela. Siko biloko ngo aliete. Alika muke maliete. Siko a proposé nga siko comme dans face tu peux manger? Na bien non merci na oliate parce que na utolia déjà. Siko yo alobi mbala moko biloko bato wana ba ko boire biloko ba boire après c'est biloko wana nyonso oyo grand prêtre a commandé ko yimta ki grand prêtre na table wana nyonso mais sauf nga parce que ngai na ki na ndomo ni ka ndeti mutu mais ko place ko ba vanda ki wana na remarka ki pe loko moko boye ndeti omoni ba place roi vandi ouais ba tu faut bosala ba tu faut pas misa ba mbongo moi agitation ko ezala ki yesko vanda nye alo barate ba doit bouger kaka mbongo ba fat ba doit bouger la poche na bango tout c'est bima bani mia ofuta na été mais ba ofuta le tout ya futa na été et loko na remarka ki yangwana sikoyo esili na ngona pe to kabwani wana na ba mois de mars ou fin février février 2016 voilà sikoyo to bimi na biso na muninga na pe to ke ya te na car ninga pe na ke na car na nzela na biso na to yoka ka basango ba grand prêtre on njuka aza gentil bongo makasi boye muninga na biso aseki asinga oui ara gentil tout ça là après to zongi na biso après to kabwena misa wana to vandi entre temps na misa ngo to zomona na kaka e moto monani e moko na semaine to mona deux fois bokombe ko bima lisusu ta bokuta na misa la bozongi sufia ko bimaka ko kenda ba boîte bani bozongi na via komo kende ko tusu boîte lo makamba kale zongi makambo kale ngozonga mais na banazaki na keba voilà parce que na mipesa ki penate pona mona ja ba fo na longo mais e moko koti na via ngo lisusu o santinde ta na zongi lisusu na potopoto zaka so na vandi omona mutu mundi timide mu ba mona kala okenda mais na zaki à l'aise après quelques jours muninga oskoyo abengi nga lisusu ayebisi ngai mukonzi wana prêtre wana soi-disant bongo pana ngaza mutu azaki mutu ngabi na no monite so ndeni sikoyo ngabu na ba azaka simple boy mbala moko masa na bisingai azoya na mois de fin mars ou début avril puis umela kita kwa keka ka boye akendeka Afrique apa ke mboka mususu apa mboka na biso mboka voisin après azongi lisusu après ce ba un mois et demi sikoyo ndeti les 10 avril les 10 c'était les 6 avril il y a qu'un certain vendredi masa benga ondenga nini aye azoko no sala ba tibi moko boye ba makao moko boye wana to kende to no mone le susu ngapi na sepeli to ko ba relation bani to kei to ko place moko boye ba kota ba 93 wana Mr. Ngala binanga Didier yozo car na ngapi na zo car na ngai to landa nasi
Paris kuna to Hollanda na boy bakara ngo na ba embouteillage na ba diplôme na Paris na kokara penate ko conduire na Paris na mona rango ba balete bele ouais sikoyo ne sa to ikana karna abina bo tika karno reto ke no ya ngai to ke no ya ye na matipele boso wana ti to comme ce qu'on a hôtel poto zo grand prêtre en place on ko vanda ba kota ba porte de la chapelle wana to juillet sikoyo na respect ngala ke na matina sima ye pa kina petit na e pe akovanda na sima na ngai ya va liboso mista na zokumba to komi kote moko ndeti na Kilencourt wana boye ba telemi muke na tala saki moko munene ke katisi prince après zongi boye saki plein titi zaki biloko moko boye na mona kite menete ba bilamba biloko moko bongo ba cheka na coffre donc est-ce que yo place moko fala ça sur publicité ya magasin moko boye voilà mais magasin ya ba vie na biso ba kobo kaka ya ba zeti to komi place ngo boye frère Alimia ba makamna bongo pe bandi wana basali siko te na nzela tant to kende déjà siko yo embouteillage ndenge za na Paris na mona ba master na siko kota voie bus mbila pena ye yo koti na voie bus na vitesse mbila siko alandi pe bisote aona na siko malembe na sima akipe pe ko to bisote na vi me ba faute yo ba telemisa rabatu nga ko na matika bo mbila na sima mbamo telemisa ngai ba telemisa biso ko to te lokote na biso moyena lo ba pesa kete pona ki mutu moko na ramwa passe ba na yebi penate na lo ba militaire voilà siko to ki pe to comme place ngo sikoyo ba silisi ba makambo ngo nyoso siko to bima to ko ta na kana muli bato ba biloko moko bima na magasin na ba kabelier donc na zaika to wetra so tambla na ye donc ndeti ba roi quoi ndeti ba songa na mona ba misu nga na mona me oyo me avanda na ndako donc po izo ko ya kase ko ya bazo kabela ye tout ça là so ba petit na opeto zaki ne wana ye bazo kabela ye tout ça là mais nga na yeba te o keto ba filma ka pe ona na kota pe na ba image wana ba pipe wana sko na yeba te na kota na misala ya na yebite leki na mosko na retour to bimi to matasko na car nangina ke no mata na sima kaka grand prêtre alobi te yoko mata na sima te mata liboso ngam na mtemna simplicité makasi boye ndenge nini batikilo place à liboso eza échange au sali soit liboso na azani simple déjà ba ebse ngala muta simple calme pe alubaka pe te bien frère Alimia to komi ti to zongi ko hotel on porte la chapelle to tiki bango ba matina car na bango na betina wana ngape to kina camarade wana atiki ngabe place na tika voiture na ngai to kabwani frère Alimia na komi siko wala siko to komi de bale 7 bale 8 na komi siko na ndako vendredi wana to na lali na mbala moko na rêver ba éléphant banjoko bazo sala siko ba rapport na ba humain na bato ba humain siko ba mateli njoko na mukongo bazo sala siko yo eloko moko ya bongo siko njoko siko azo beta ba mai ezo pumbwele bato na ba na scène ba mai ya nzoto ba mai ya scène ba mai ya nzoko ba mai mai siko ya njoko siko azo tango mibali bato bamateli na mukongo wana baosala wana baosala donc rapport sexuel wana na ndo tango na lali wana kaka sikoyo njoko tango baosali siko azobeta bamai siko ezopumbwe boye ndeti bato balibande voilà azopanza mai en fait azopanzaka mai azopanza mai siko mbala moko na sutuki na butu wana siko tanga na ndoto toka na nzando ndeko tango ozolota ndoto yo ozali na niveau ya place nini oyi place pembeni na nzoku yo ozotala wapi nga siko ndeti nazotala siko yo action ezoleka wana ok d'accord siko bamai wana mpe ezwaki yo bamai ya nzoka azopanda bamai wana nde bazobeta tuke soki bato nyonso baki aux alentours wana bamai mpe nataka njoko na puissance wana bamai ezopumbwele bato siko bato yango monai na ndoto ozoyeba elongi na bango te ezaka bato ozomonaka bato kaka bato kaka ndeti population batelemaka na bagare d'accord na po eza place yango mpe ezali omonaka na tramway oyo ya Saint-Denis na gare ya Saint-Denis
tramway moko pe ezalaka wana. Voilà, oui. Seine pe kaka wana. Wow. Donc tramway eza likolo ya Seine. Mai wana ntango ezopumbwe sikoyo ezozwa ndeti bato bazelaka babis batramway to ezozwa ndeti bapopulation nyonso eza kote wana. D'accord. Mbala moko na lamuki frère Alimia ntango na lamuki na libumu pasi nayoka na pasi bongo te na vie na ngai. Nake na toilette wana ba 3h du matin. Toilette bongi pe nalalaka esu te à partir ya vendredi wana na 3h. Samedi, moi c'est dans le bididé tout l'hôpital na bien exactement c'est dans la gastro ici là. Mais depuis 3h du matin à vendredi, 10 journées mobile, bah faire l'animation na check elo na mon sandi boum. C'est na toilette samedi wana moi ça dit non Didier, problème est quoi ya. Comme ça samedi, dimanche tout kende hôpital. Donc to kesko yo toile donc ce to kesko hôpital mo eza pembeni awa voilà dimanche hôpital hôpital pour bazwanga ezalaki vraiment pasi bazunga ba mo na balko na mabele mais ba kipenga ti ba ka ozwanga yi yaki urgence dimanche mo sa entend na koti apenga ba comprimé mo boye na kende na komi na ndako sikoyo dimanche na poko wana moi était frère Alimia na la gâté donc sikoyo donc moi si quoi donc sikoyo on a au nimbi 5 minutes boye il faut l'autre d'autres moko ya ma bekaka voilà quand l'hôpital sikoyo wana ko non ko ma hôpital ah oui l'hôpital en date vendredi OK d'accord ouais vendredi samedi donc c'est déjà samedi na 3h c'est déjà samedi sikoyo journée wa donc journée wana sikoyo samedi ozoka ba ndoto sikoyo mabe ndoto ka ya 5h ba grand ndoto ko ya frère histoire eza pena sikoyo bona oloba na ola dom na ndenge bandaki voilà kuma na suka na pe kiti ba na yebite na mona ka gastro moi ça zo na ba koka epele na zo mela mais so milika au sandi bro toilette mais ce que c'est na leka moi 5 minutes mona ba ndoto moi mabe après il comme dimanche 5 ndeti 24h na 24h na rola na leka ndeti 10 minutes toilette après ce koyo médecin moko na butu wana achubinga yi ya place na ko ba na butu ba médecin so bengi bango ba futa kambongo ngana beka ande na ba mutuel na ngai na futa te ba chubinga première fois chubanga tonga na kati ya libungu pe na ba chinga tonga mais changement exacté dimanche wana lundi na tongo frère Alimia toilette ezali sous gastro te mais komi makila en fait non le bagi au hôpital dimanche c'est ça non vous venez dimanche hôpital toke dimanche na ba urgence ba nini ba comprimé ona pona ke hôpital so ami balende ba garda kingai ah OK d'accord OK ndaki ozonga ki en fait donc OK ozongi donc na ke dimanche ezaki urgence ba kenga ba comprimé na zongi na ndako d'accord pas les cas qui karato bingi médecin de nuit médecin moko yawa atubinga tonga na libomu mais lundi wana moi été on sabi non tous la didier ta mardi après comme au bandi ba traitement eta mardi et au salo bien frère Alimia lundi mardi ezali susu gastro anate et comme ce makila frère Alimia makila peni comme bimanga pena menazo lia pe kakati so na miko chilo na sanzi boom mbala moko frère Alimia to comme ce mardi wana tant na komka ko makile comme bimanga moi ça lobi na lobi non wana so yo prêtre on a sikoyo donc to kabona ki wana après 2 jours après 2 jours azongi sikoyo Afrique OK azongi Afrique net ba lundi ou bien mardi wana to tanga comme na suka bo comprendre la après loba sikoyo frère Alimia nga sikoyo tango na moni makila moi sa bangi na kondi quand de à 3h du matin à samedi ti mardi malgré ba tubinga ba tonga na ba kisi na soki dimanche après mardi na moi sabi non tozonga à l'hôpital tozonga hôpital na lati pampers déjà donc pozo bima donc moi été to komi na nini na hôpital ba des jeunes moko boye ya mindele ya ba docteur ba ye wana ba solo lina ngai ka biso misato wana
babina na sala sel wana na sali yango po zo bima 116 po déjà coucher na longo de na misumbela dia na bilamba makila sikoyo bazyo yango bake nango bake bachonga na valise mo bayaki nango bake nango ce qu'on a butu wana ce qu'on a lali kaka premier jour na vie na ngana ko hôpital ba ko hôpital donc zaki internet en fait okena ko ba ko hôpital ba kangi l'hôpital en fait donc on a quelque deuxième tour wana mardi ba kangi ngaso na hôpital OK ba no poser nga ba question où na pays tropical tout ça là ba pays tropicaux où lieu qui ba viande nini tout ça na non on a voyagé té naza awa dernier voyage na sala na 2013 donc de 2013 ti lelo na voyagé té sikoyo mbala moko bakanyinga wana na butu wana sikoyo na loti sikoyo na temps na komka na hôpital tellement bachinga ba calma ba nini na zuma pongi ya 20 minutes na 20 minutes wana pongi na loti sikoyo grand frère ya koko na biso mobali kota mama na ngai aza koko na ngai koko ya mukolo ya aza grand frère ya koko na ngai na kini tozaki na complicité na ete ya wana na matete siko biso na mbinza mais na antoromona taps na anika une fois tozaki na complicité moko te mais na 20 minutes wana pongi na kati ya hôpital na ba perfusion na lotiye sikoyo akufa kala na lotiye avandaki na ndako moko boye ya ba vitre avant na ndako moko ba vitre siko aza na kati mona ba bole kalibanda tanga moni ngamba moko DJ ozo sala nini yao nese non koko nazo mata pona matete so mati okoma mbamo ki sensu nese nazo sala ba sampa na mata bakota ki sensu kuna ayisinga ko bouger te zelanga wana na zeli ala te kitoko chaussure costume tout ça là ala ta ba costume de choyo ba papa Kabila o ba ki olata wana poko mona ona eba ouais ba oye chabani ni babe on dit doit ba ko sala si ouais na mona sikoyo abimi to ba lokende ne sikoyo nzela moko to do kende na ye sikoyo ba tumuru boy ba kuluna wana kana 20 minutes wana na role na beti ndeti 72 heures na lali kaka na 72 heures na lali kaka 30 minutes pendant 72 heures. Wow. Plus, les 72 heures, c'est combien? C'est 4 jours, hein? Oui, 4 jours. Si qu'on frère à Limia, si qu'on yo, to bano mata, ba kulu na batumo bandi bakanga ba logs, ba psu bakata ba basuki, ba kovo, ba tira ba bandefu, ba kangi biso wana. Si qu'on to ba kangi biso ba mo la koko na wana ba sapatu, ngabe ba longo nga bilamba, parce que na mo réclamer na biso o mo na tika za mukolo, makamni bo sala boye tout ça là. Si ba kulu na tellement bakanga ki ba te pelé. To signer bango. Donc to signer bango nga sikoyo na kati mutu ya mukolo ba mukonza bakuluna. Bakuluna wana. Na ndoto. Donc na kati mutu na simbi mutu na ndenge basimbaka mutu ya Goliath. Oni mutu moko na ba film tonota na mutu bakati mutu. Bakati mutu basimbi mutu. Voilà, ndenge ça ba butin de guerre comme ça na ba guerre du monde. Voilà, yango wana vraiment. Mbala moko na sutuki na bongi makamni nga na moni oli susu mbala moko na senti pe na butu wana gastro et salinga ndenge bande ko sala ngate et comme quand même tous les déserts OK toilettes tous les déserts tous les iners pour changer na forcer té pour comme de wata na lati pas perce déjà na ba nini ba perfusion au mai nini au mai mususu donc après, tant sikoyo to na lotia on la muki lobi na tango skona tala ba benginga na téléphone ta benginga nani muninga wana oya bande ko mema ai ko soyo wana voilà ai yo récupérer yo ta ba benginga boy frère Limia nga pe ki diba okini donc arrière pensée lo mo ezati diba sikoyo ta ba benginga yi on a tokomi mercredi alors. On a tokomi mercredi. On a tokomi jeudi. Jeudi. Donc en fait depuis vendredi, tu jeudi ba benga yote beaucoup na pété lo mo. Benga ngati lo côté. On comprend. Ce qu'on t'a benga yi alobi na ngai ndenge nini? Ne fait mon frère ngande na zawa. Na kota hôpital car jour to kabwana ki wana. Bien solo na bi oui na péché comme hôpital.
lobi nango aya na hôpital avanda presque na bakaka après-midi mobimba ngam na biso tuki na yo kaka tala awa kuti ba maladie ona na ono ba éviter siko ayi na etani nango d'abord ayi ndeni omona kindenga yaki wana yaki comment ayi joie ba fatigué ba bazai ba tu balingi ba former mendinga yaki kaka donc au sentir na négligence wow ba umelinga una mobimba na keba awa azo ngozonga te ayo ngokende te ayi abattu mbana mona ebisikuti awa ndezawa bayebi no maladie te boye wana ja na santé mwa changement mbala moko lobi nango sikoyo na lali kaka boye wana pongi siko moya siko ndeti jeudi pongi komoya jeudi ndeti ba tokoma koma ndeti weekend pongi siko moya nga bien siko jeudi pongi kitoko wana ya kei déjà vendredi siko frère Alimia nazo lota sikoyo na lali donc na ba nyau bazolela na hôpital nyau ndeti na ndoto ndeti makambo solo siko na lamuki pena na sutuki na ba perfusion na nzoto na opema pena ndeti mutauti pena ba nyau nde baolela na ba perfusion na ngawa na komera na roulette ba bilo ba roulette na ba nyo rouler nango ti na fenêtre na tala ba nyau o bazolela na hôpital na poto na tali na ba fenêtre nyau ezati na zongi na lali na ngai susu kidiba na tala sikoyo weekend sikoyo ba médecin ba yé ba lobi na ngai ke bima maladie no sili tout ça là tout frère Libia na bima hôpital ndeti mutu abela te wow donc benza yé kaka bisanga ke maladie sili ba longoli ba perfusion tout obima na donc rappel bengi ya avant comment on appelle ngai na yeba tant dans hôpital ba ebisa ki za maladie nini baloba komba maladie te ti lelo donc yebana te maladie bika kaka na ba perfusion na ba ndoto ndenge lotaki wana ndoto ndenge lotaki wana okati mutu na kingo bali tusala ka ba ndoto loti ya mabe suka nango yango wana suka nango wana ya mabe après na ba nyau weekend wana ba nyau okay ba nyau donc danger na fenêtre okay alors sikoyo appelle côté samedi après sikoyo nani médecin bimi ababi nanga ke obima tout ça là tout zela après midi na talaka na ba tongo wana bon après midi on fait na bima ba bisenga sauté obima lobby tout ce qu'on a d'observation wana dia gastro ce komi il y a liquide mais sans makila il y a moins normal il y a moins makasi muke voilà sikoyo samedi wana skona tongo ce que fait na bima ba ndeko préparer na sokoli kutunga moko na zumwa force mais na konda ki makasi pena pour na lia kati mala moko appel bengaka na ba ndit na obima na ba 15h appel bengaka na ba 10h wana ouais nde nini webika kufi wana na ngwa bengi muninga na yo wana gozo yo wana yemta bengi kaka bengi ye kaka akufi boye ba ndo lela wana kanta na bimi hôpital de tout côté hôpital te na bimi na keti komona ye donc na monier to milipe ko to diamba siko yo zo comprendre kaka te na zo comprendre kaka te siko yo azo lela peda siko na ipsi na bon ngana omela bakisi bon ngande na auto wa so na word na auto na okesko pharmacie ko kanga wana so ba 17h pharmacie kanga funa rapidité na somba bakisi na kenanda okende nini yo boza na ngai to no louer ba salle ba nini mais yo boko monita na ngai na bino peut-être kaka lelo ndeni no forcer nga boy ote longba na okende na yo munga na mutu na se respectaka asola na nga boy ta benga nga boy pona nini akena ngai nata na 3h du matin abenga lisusu pine pas sur la porte de la chapelle na louer salle yaka boy nefsi obenga nga boy nga na be livrement yo mo yaki même kuna ayi ninga mara moko nde na soti lelo to zaka sute
Bosso est sauté depuis 4 jours. Depuis Kakawana, donc, comme étant sous moi, oui, Moutonna a une position. Mais yo, déjà, on est au 10 000 dans l'esprit, mais au préféré, on a un vieux moko. Déjà, langage, on a l'ongwa, on a tout ça, on a bien dit. Ok. Malamoko. On a santaka na bomo inangai oyo nzamba salela kangai o bitumba o abundela ngai à travers bakoko na ngape donc isala ke ebangisanga même mokili voilà ebangisanga mokili yango bana na biso oyo tozobota il faut ba camarade nini aotambola na ye faut bomwe même famille wana parce que c'est très dangereux mokili oyo. Oh frère Jeff, alors toza entouré na balou. Voilà, balou ravisseur. Normal. Voilà. Okay, histoire vraiment, ils très édifiant, mais quand même il faut couper ça d'abord comme un grand prêtre, parce qu'on a compris quand même l'histoire nayo. C'est-à-dire que dans la voiture quand on va le baki au kende liboso, donc il y a échange ça les maki. Moni. Effectivement. Donc il y a Zalaï Nassima. Mais tant que comme dans le moment où non, yo les canaux, yo, liboso ya zongisima. Donc il y a eu échange, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de spirituel et des cas qui yo s'attaquent à monter parce que bon, voilà la carte il y a mon qui. Et puis Babylone on est le bac on a commandé bilo que belé, mais yo li a guité. À c'est on li mais le fait de peut-être dans yo zala qui on a, dans son spirituellement li a guité déjà. Pendant que on il dit boumou, c'est-à-dire qu'il y a fait aussi, il y a nengue bozala qui on a, c'est-à-dire que contact moko belo moya ba énergie moko négative et kaki au kotaki na makambu sanko ye bokoti na makambu dage ba kotsaki déjà yo mais vous allez na kidiba en plus nazana ba vidéo même ba sala ba bidwana nazana kati nazana kati ngamoto matala mais na demandé di garde du corps na vidéo et pourtant tu banate. Voilà, donc il y a eu. Na misala on a yebate. Eza nzambe mutasova kinga place wana. Voilà. Si nazolo babwe makambo yo, eza nzambe pe ako comprendre ngai. Parce que na lobby, na oser, na courage. Ya koloba. Voilà. Ya koloba. Parce que mutu na robetele lisolo ba rozontam sur la légère, mais on a santa, eza trop fort et bangsanga mokili. OK. Ça, c'est bien. Alors, du solo, ce que négobeti la grand prêtre, tous à l'abord combat grand prêtre, voilà, bah, comprendre bien le frère en pensée. Grand prêtre dans les années. Grand prêtre a fait le 24 avril 2016. Voilà. Si tu regardes, bon, mon est bah, week-end, voilà. Les ala qui n'a kizé été. N'a pété les solos, yanga, les solos personnels, yanga. Voilà. Les aki papa wemba. Wow. A fait le 24 avril, on a admis l'hôpital le 24 avril, na bureau hôpital le 23 avril, na bureau hôpital le 24 avril, na journée, il y a fait à 3 heures du matin. Il y a les mêmes jours. Si on nani ba médecin ba ya na bima hôpital, ndeti mutabelate. Mais so moningaka na komi moi fané hein. Comment moi fatigué pour ça. Mais na bima ko kitoko bima nga suma kasi. Donc ton na bima ko hôpital wana. Mais gapo tera papa wemba. Phénomène wana na yeba ngote na vina ngai, na mona ngote, na yoka somo o na yoka te na makambo elekelanga na avril 2016. Jour na ngai ya bima hôpital yaki le 24 avril 2016. Na journée, na boutou déjà, tant dans l'autre, nia wana bazolela na boutou wana déjà, na tongo médecin et albi na ngai déjà vendredi c'est ngozo bima samedi, o bima vendredi na poko babi observation le 24 na journée ba yo bimi sangai mbala moko na koma kuna ndako na ngate na leka mbala moko mona muninga wana. Oh no saki yo ki papa yamba to hôpital tout ça là. Tana ponga même ba mabanga elobela ngeloti elobela bona linga na bana ko linga ngwe poko wana mais na mutema na ngai na bana ko linga teke na sala nde bato musu basala il faut ko kendo forcer faut ba mbongo lopesa il faut ko même au kabela mutu mbongo me fezala na moi
infinité moi quelque chose kaka Faut affinité. mais kaka ya konola na ba studio ba nini na kola ki na éducation na te mais eloko nga na mona wana isalanga na frère na bino hôpital lelo na yenda kunanga kutu te na tela meli diamba soki to so mutoke na hôpital ba komono ndeti okosa le force malamoko Vous avez la force normale, tout ça, donc n'est pas belle guide. Force normale, mais na perdre à poids. Voilà. Na tala même miroir, ils ont ça en déti. Moni ngu masoka melaki mutu. Ok. Donc alongo la poso na e. Moni na koma ka sika. Comme sika. Donc au jour on a tala miroir. Dans l'hôpital. Na salaka moi curieux, aux habitudes na ngata tala ba miroir. Mais jour wana na tala ka miroir. Na uti na hôpital tout ça là Nathalie na mona même na komaka pembe makasi lisusu ndeta briaka quoi donc depuis jour wana na banga lisusu mukili na kota lisusu ndaku na koma boulot parler na donc na koma même kolinga kutu te place nga na zali batu ba sentir que na koma mingi pour qui me sent l'époque moi donc na koma mingi côté ya ba étranger ba mindele bon na pe muna bimaka te ba restaurant ba nini na zambu na koma mingi boulot ta na nga mingi na bana na ngai na uzwa bango nyonso toki na so ba makito donc vi na ngai koma bongo ti lelo soki nzambe te na makambo tout lobi awa je crois que ngaki vraiment aux sur na biso te parce que et puis heureusement boye kolia ba biloko wana tango ba commandaki wana et lukaki biloko et lukaki étant sous makila on ne sait jamais parce que bon, on peut pas quand même comprendre qu'on t'a commandé biloko belé pour aller à thé et finalement on va boire qui et puis à proposer yolia donc c'est ngaki quelque chose et puis moi ça n'a pas récupérer yo donc yazalaki peut-être na katia initiation bido ça dit que c'est ngaki moi ba eloko moko sacrifice moko ça les matins ça on peut quand même imaginer alela ndeko na ngai alela neti papa na ye ndeti mama na ye mutakufaki bakendaka pe bakini baye balube basale donc mon frère na banga mokili yango bepoke nga na yaka pe bapoto ba 2002 bapekisaka ngai balobi keba na milieu même temps toka bana mike basa biso okeba bosala attention tozalaka mwa teti mais oyo nga na vivaka wana frère liwa nzambe alingaki te esalaki nga nakoma logique na vie. Voilà. Et même bouton ya mutu na magasin même bonbon na touchaka te même vie na nga lelo papa limia na kolala na po na yebi déjà mabe c'est l'enfer donc nzambe asalaki na ye bamabe ezalaka yango moni frère alimia même ba restaurant na biso même ba bar na biso même ba salon de coiffure na biso mais ba milieu biso to fréquentaka et comme pasi ba étranger ba ya mingi et comme pasi ba vrai zaïrois ou ya sérieux ba ya et comme pasi parce que ba tona nyoso monde ebele baza ba ignorant ba bebisa bango déjà ba beba donc ba esprit d'abord qui déjà ba place mora bien té yo mona ba place bango baza il faut ba désordre ezala bato osala komba ndeti eloko na sepela mingi na nga natalaka na télé natalaka frère Jeff Ifonge natalaka bacombattant bavrai combattant nga nayebi bango mais bamisusu mpe baki bamasa na ngai oyo Paris awa mais na vision oyo nga nakoma komonela vie frère Alimia eza esu ndenge ezalaki te avant donc basimba mpena bakisi. Mais en tout cas, c'est triste ce qui se passe dans notre communauté. Au moni biso to rapporto awa, to facilité au mona ba mapi na ba malamu mingi. Ezasko tu ndo tonto koli to choisir nzela moko. Parce que ma bezali, surtout ba milier ba château rouge, ba milier ka ko biso to belé. Donc en bref, il faut choisir les amis. Donc na ba AJOP to komi nango lelo. Et c'est sous acheté à ko bakisa camarade à sika parce que ba camarade to collègue na bango to bi mabe na bango na bolamu na bango soit to sala que des choix to écartaki ou bien to zwaki bango mais ndet ba a mimo
ami komema bato na bandaku kobimaka na mabe parce que mabe ezali siko ndenge na ya komona bato yango mponga nazalaki na bango mponga bano benga ngai ndeti mpona bano ya na bambongo na bamili na bango oyo soko ozoya na mbongo soza na mbongo to batami meme soko bamoni yoka bayebi ke image ya mbongo eza wana soki bandeki kosala ndeti ke na facilita koyebana na bango yango mpe poto c'est très dangereux parce que na bato mosusu na Afrique mpo moni eza pasi mais na poto omoni na facilité donc bato ebele na bamilie moi je sais que na makambo namonaki même temps toyeba na mike bayisa biso bokeba na bato wana basalaka boye basolo mosusu nayebi te soki bazalaka balaison ti banzembo na bango na bacimetière bilo mwa bongo toyoka na bomwana nayebi te fona lima yo mpe so oyoka déjà donc na poto facilita bamakambo moko ya bongo on est sabana il faut choisir les amis, il faut choisir les milieux, il faut pas fréquenter tout le monde parce que mukileze ya kobeba mukileze ya kobeba na websara bato nyonso ba congolais bolandaka bato wana te mukili eza mabe nde tozomona bamakambo mosusu nakomotala ndeti bato balataka babilamba basapin banini naomona yango mpena ezokosala nga pasi nazoka na motema na ngai bo groupe wana nyonso tosangani toloba liloba moko diable aza na pouvoir te parce que diable aza na pouvoir parce que bovandi groupe na masolo ya bien te frère alima na baconjoncture oyo bato bakoma kotriche même pas za mosala efasi baningisa eloko même pas sala boasala boye ifo mais bato ebele na communauté babeba nga koma kojuge bango kaka na elateli na yo so namoni kaka elateli ka ya moto na yebi aza nani aoki abombami mais pour to se laisser trop faire na distraction voilà yango mungu nazokota effectivement na benga yo kaka oui na avril 2016 voilà donc on voit il y a papa voilà na bengo dans la vers fin avril 2016 voilà. Bien-aimé, pesi passe, pesi mawa, bien-aimé. Namoni na bonde la mbote tout passe la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci, papa, nangai ndengu bate la kabiso. Merci, papa, nangai soki yote, papa. Bako utiliser biso na bakisi na bango. Bako utiliser biso na ba monde na bango. Bako utiliser biso na makambo na bango. Ba utiliser ka ba chance ba te belé. Ba utiliser ka ba étoile ba te belé. Ba mela makila ba te belé, papa. Yango zo tinda biso. To beta son de la trompette. Po bano ya yo, bato yeso akufela, bakabona na bato mabe, po ite ba biksa milimo na bango. Papa, message ensemble. Et ça la misala na mona bomo ya bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, aux adressés bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva, uniquement. Pona bato yeso akufela soki so akufela yote bien-aimé okofinga biso nzaba ko beta yo soki so akufela yote bien-aimé bakolekisa yo na bato mabe bien-aimé soki so akufela yote ozala malanda ngombe ya ba faux pasteur ya ba faux musicien ya ba faux politicien lobi pe ba lié yo quelle tristesse pas si pe mawa oh bien-aimé dans le Seigneur ozana bala ba yesu ozana adresse bien quelle grâce. Simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour être fungulayo. Aux sous bébé spiritualité. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé boki témoignage yo. Bien-aimé pesi pasi pesi mawa. Natanga verset moro bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans ça na Éphésiens chapitre 6 verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Bien-aimé, je prends mes lunettes. Je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu. Bien-aimé, pourquoi j'ai à Satan? Oh, bien-aimé, osanga la pamba. Bien-aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, bien-aimé, on a verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Bien-aimé. Oh, bien-aimé, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi,
prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé le Lobanzabe Lobi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimé bitumba na biso ezali anzoto te. Oh bien-aimé bitumba na biso ezali ya molimo. Bien-aimé tangi verset oyo malamu. Ba prince ya monde ya ténèbres baza ebele. Batondi na miziki, batondi na politique, batondi na makambo ebele, bakota même na kata makambo nzambe, soit disant ba pasteur. Nous sommes tous des frères. Pasteur, tous ces abats donkati na biso. Batu tout baka na meloko wana, baza ba prince des mondes de ténèbres. Bien-aimé, ba utilisera ba chance na biso. Sokoza musika na Yesu, bako utiliser chance na yo, bako yiba étoile na yo, bako mela makila na yo, bako boma yo. Yango bien-aimé, papa zotinda biso, okangama na nzambe. Bien-aimé, musika na Yesu kufa, kangama na Yesu bien-aimé. Kangama na Yesu bien-aimé, nyoso koleka, nyoso zomona na mokili koleka, mapango koleka, mituki koleka, bambongo koleka, bilambe koleka, mais le banzambe koleka te. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Un jour, bien-aimé, il y aura l'enlèvement. Bien-aimé, un jour, ekoyaka, bien-aimé kotikala te. Nzamba pambola yo, bien-aimé, oki témoignage yo. J'espère, bien-aimé, pesio mayele. Bien-aimé, kebisio mokili. E bangiso mokili témoignage yo. Koliaka pa batute. Kozalabiti da koliaka pa batute. Kozalabiti da kolataka bilamba batute. Kozalabiti di bien-aimé okinaka na bandako batute bien-aimé. Kozalabiti di wanati ya ba camarade belé. Oyebite nani aza nani. Nani akotielo poison. Tande poison comme René le loyo bien-aimé. Pambate olingi ba camarade mingi. Bolingi biliali ya mingi. Botela ndekoyo ndenga bikisami. Bien-aimé nzamba pambola yo. Keba na bato mabe. Lelo toko binate. Témoignage ezali tellement moulayi. Et diffère. Reyokango lisusu. Songo ka intégralité nango. Eza pas frère Alimia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ba Congolais nyonso to ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko di Congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote et sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kaka Congo dialogue. Tembete. Ya, Ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com